Così, esatto, single. Ouais, voilà mon moni Karine Mokonze. Bah, mon c'est d'abord ce jour. Le roi marqué par Popé. Le roi. Mokonze n'a tout n'a des questions. Ndeni 520 giga. To boya na ma bien. A bien pour tout cela. Boya na support Nico. Oh. C'est pas toi zalra poani. Yo nem to betela ngatolo 520 giga le loko pese là. Ah, to zala ki na ye pourquoi pas na beta tolo. Ya net lelo na manu mwendo. Vie on a panza kamera biso penzo o penza yo ne panza. Pour na e tant que mère non, na e tant que mère à vie case. Pour 100 vieux caisse au monde a tes preuves que vieux caisse ça na bon mo ina yeba été. Donc pour na ko ba ke ti vieux caisse akufi no yeba ka te. Nga na bi vieux caisse na bana na ye na ba o ba bima na ba open o ba bima te to yamba bango po vie na biso ki star c'est normal. Donc na ba si na esili nga lek nga te. Ndeni ser na ono la madinga. Madilov, ah kito kona tiki na fiette hein, il y en aura Serge Kaimbi. Yem ta ko animer lobby na tiki déjà au côté ba matière déjà bon ça conducteur pour na lobby bien. Yo za mieux placé à expliquer nga bon problème moyo. Qu'est-ce qui se passe entre yé na Nati Lokole? Merci vraiment donc Freddy Akimbe Doli Lauréat. L'équipe propre, il y a 11 Akimbe, Mouninga Yannick est en tout du Weber. On va staff nanga et vraiment Franck Kindongo 4 fois. Kindongo 4 fois Franck. Merci Nayo. Bah étudiant Nyon surtout. Il y a Tunisie, il y a Maroc, il y a Turquie, il y a partout dans le monde. Né dans le Banabino Mikolo qui notre engam nazo refléter tous les beautés à ma chérie. Pichou Mangaya. Juliano Erkamel, Julie, Charlie Kasaka, Sandrine Moupene, elle puissance la patronne, Agnès Lessé, Sandrine Ndala, Maman Archange, Sandra Linda, mon amoué, 12e Dan, bio aspect toujours de la nation, un bon tonton, l'homme invisible, Papi Guéné, la beauté troublante. Petit nanga Herman yeo to salaka boulot de na babino mikolo ke notenga na sana méchant ya actualité awa lelo na bondal na otibongo koluka JDT molopwe aye lelo donc okitane kaka lelo kaka oyo toza déjà 22h 23h déjà to reçoit JDT molopwe na système ya Hamada donc assalamu alaikum Julian Kamel, Dadi Yakuza, toi Bondal, Dena Babino Gengana Matika Songo, très digneuse à la raté, Poya Zarelunga bébé, Zarelunga chéri, donc tout ça à peu près égaux quoi. Tokota, to solana on a JDT molopwe. To sele a waler a roya, to betamna nous, ndinga to eba nini yango ekoleka, nini yango akoloba, mais Karine Mokonzi pas en la carte. Il n'est pas au solo la kaka si prenant le banao il faut ça image on n'engage toyoka na kaka manager nanga idi à Kimbe Juliano Erkamel bientôt à Kinshasa Ange Kimbe nebi ke bino tout bo bonga mapoboya 4 fois lisusu 4 fois Franck Ndongo bientôt à Kin tukutani bongo ngala bino na suka kitoko www.cleboa.com, ça dit Freddy Akimbe. Nazara toujours sur ma actualité. Fraîchement, à Oti Europe, à Ekara Lelo, Pesikoyo, comme on est bon, ya Jackie Molopwe, JDT Molopwe. Na rezoye belete même, to solara moi mouké. Bonjour président. Bonjour, Boni. Ah yo na monio beauté aussi la tête toujours en direct de l'Europe. Tout le monde est bon retour d'abord. Merci. Il y a Jackie Lelo Zakin, n'a habité Sogoye pour na silicoti ou bien pour na concert à Fiat. Pour na nièce en fait. N'a pour na Fiat, n'a pour na silicoti, n'a pour na concert, n'a pour na vacances, n'a pour na
disque na pour na solo tout. Si le côté comme na niveau. Mais si le côté ils single. Ouais, voilà mon moni Karine Mokonze. Bah monde été d'abord ce jour. Le roi marqué par Popi. Le roi marqué par Popi, on les a Karine Mokonze toujours présent. Il y a Jackie si le côté de single, c'est album moto c'est là et comme na niveau. Album Penda est comme une enfant prêt et très les gars producteur après sa date ni barbim album voilà dans bisom ça na biso aussi et on a eu nega ils a prévu parce que na gagné moi solo mon robot na zongi donc nega on a sigo il faut biso na producteur to luka date au acteur principal et obima acteur principal et obima mais de peur ça que album vous avez dans le bosso vous avez un contrat na général d'Abira et Chouaki et Simbaïté, est-ce que vous avez une sec production? Est-ce que vous avez vraiment un contrat vraiment comme il faut? Ouais, tout ça les contrats à deux parties, hein, donc voilà, ils ont signé contrat, ils ont signé Moussala. L'album on a Chouaki mais contrat de Simbaïté, parce que Banzembo Beta et Yokana Moleginzela, tout le monde est bien au monde entier soutenu pour Moleginzela. L'album est Chouaki, jamais soutenu comme on va barouiller Bangoté. L'album est Chouaki mais contraint d'échouer. Bah récupérer moi moukié parce que au tigre moi temps libre. Tigre moi temps libre. Moi nzembo na maman leki et yezong sur ata moi quand même. Na éviter pour na yo pour ezo beta déjà. Pour na yo mo sigo et salonde. Non mais biso raté ebi. Mais biso raté après 7 ans. Après 7 ans sans album mais to meiga mo lo mo boy. Yo mo comprendre kage to raté. Donc au sommet on est banzé mo place à bien. Voilà mon tuto et bien ya chacun est beau pour na bachan. Bon le roi na bon mon de tege la banzé mon ngai bon moi tege nazara bien. On est ba comme déjà ko détecter mo kemke. Ko mouton nani. Yo bien. Te ngana bien te yum de bien. Yum de faut penser ko mon na e. Azara na été. Aga ngai mon nzambe na to koma banzé. Mais on m'a bêté. Batu basala batu ba komela bon banzé mo bana bango. Mais ngalwa bongo ça na onanu na profiter na bongo. Sikoyo ndenge ya Jacques Azar skola kinawa. Au promettre biso ba concert pour quand au beta combien de concerts et puis tous les ya Jacques ndenge nini ba clip to nini. Non, donc na ebo déjà toi en vacances. Depuis la période de vacances ba concert ezara ebelé, d'autres beta ba concert ebelé. Toko ça m'a ebelé. Problème c'est que producteur a respecté tant il y a Obim album parce que album peut ko la pendati po ba meloman déjà tina poto na outi ba to l'album ebima. Donc déjà on a prononcé tikali kaka, il y a date il y a sorti album. Ma part ça ba concert va na na obangelo makasi. Te nga bangela ngate. Nga bangela ngate. Ozasi naza seul orchestre oyo na sali 7 ans album ba misie ba ki maraté na sali plus d'année na poto ba misie msu ba longwa. Combien de misie ba longwa? Mais yo mo yebi nom la banque ba longwa ba koti et pas ya ndeko na héritier. Te misie na nga moko te a longwa côté pa héritier. Le ba uta côté a longwa ka kine côté msu après à côté kuna. Vous comprenez? Donc so bazé belé baza mi balé. So bazé belé baza mi balé. Mais au poto lekio navanda na poto papa navanda na poto navanda pe na kin de fona ba gérer poto na kin pour musique ya na kinité musique pe na poto ba pe na poto donc na meka osala moi symbiose wana ya poto na don nazaka moi partout monde entier bazo tala yo pour na ozo ma temps belete pour auto kitara kala mingi na avion nde monika nga na sim actualité nazi ko zoé pour na laksaki déjà concert na yo jour anniversaire na ko boyaki na ba gâteau yembelaki biso kitoko en tout cas ba tout ya poto ba sepela ki lobby ozana fiette monde entier ba otalo rolo ba en tout cas fiette ba otala ba ya des gens na eli ba on va masika donc ba ya on a pas popi moto ki bala ngwali mal véritable ganga filme boya lobby au coli poko mi koko nada koko mais pas popi. Ouais, dans voilà bilo wala zai pas popi sikoyo inga nzambe OK président kitoko vraiment na sepeli sikoyo yela lukaka akiminga moi trop Karine Mokonzi ndeni
Ouais, ça va. Na kimité, moi, bah, occupation, quand il y a boulot, na bisot. Au côté, au bimi, na kimité. Yo dirait ça sous boulot. Yo comment on dirait, il faut créer quelques événements, au finga, bateau, tonga, au sala, ce qui n'est pas. Ah bon? Ouais, sûr, non, même pas. Même pas. Non, il faut bien se counder total là, boy. Il est face à boy. Non, même pas boulot, non, créer n'andéni. Boulot, marami. Non, boulot. Na salle na télévision, na qui n'est pas honorable Serge Kaimbe. Na la fondation, na chez Mokonzi. Na ba mannequin, na beauté du jour. nga mo pe ba invité nga na sa ba clip na figurante ba pi nga ba rôle na ba théâtre travaux sala ngo il faut ya ngo ba clip ngo yo zela nu qui passionne nga to katingati ba invité nga pe na sala na jouer na ba théâtre donc avant jouer il faut y a rep donc na penzo kiper makasi voilà. Bon, qui passe dans le clip et rare et pas Fabregas. Il y a pas Fabregas, c'est ce que on a information bien été na bandana Lexus légal. Moutali bosso e sanga ke yo a télégénie qui est. Bosso wana avant ça n'est pas Fabregas. Na sana Lexus légal, na salina déplique d'ordiam, gelor d'ordiam. Ba mba featuring na déplique na salina bango. Après ndena ko sala bololé et voilà Yamado. De Fabregas ça va tout coup. Na monter ma moto le sous. Si monter ma moto yakana ni na épée Yamado. Ouais. Quand je me compte dans tout dans des questions, ndeni 520 giga. To boya na ma bien pour tout cela. Boya na support niko. Oh. Ce bateau azalra poani. Mais yo nem to betela nga tolo 520 giga le loko pese là. Ah to zala ki na ye pourquoi pas na beta tolo ya net lelo na manu mwendo. Na beta tolo. So ozana nani? Na manu mwendo love. Na betele tolo. C'est là la kokene na lumbango te ozala manu mwendo. Donc, ya bongo do oboma no lo ba tu na ngai susu. Do pona ba so isimbite. On na koma na no loba. Mais na minute ezaka to za bien ce qu'on a lo battre. Partout ba so lo ba ke manu mwendo za mbali ya batu ya libala. Do yo zwara mibali ya batu. Ce qui a pe don na ngati na mtaka na donner muso aye mar bien net mais G30. Muso para na ba ida bien net nene ya kelo. Nyoso ne ya don. So ye mutana ba ida bien don. Muto aye mba bien don. Do se pe mutu azap donc boulot na yanga na kolinga mibale ya batu to bengo ka don't po epesa mina nzambe de la national barana yo makambo yo eza mwa pasi anjaki mbaye makambo na oloba Karine Mokonzi yo kei matanga batu ya mama ya Kester olo suka kaka ndenge baninga na surtout basalaka yo kokota tina libulo komoloba n'importe quoi n'importe que l'axani pour moment c'est le banga na bi que c'est important n'importe que rani avec Soko Zalaki, t'as la place pour qu'on a maman na yo. En tout cas, misu baromi ko dondwa. Joli mobiala. Eh, wani yaki n'importe quoi te aussi même n'attend même pas combo amutu. Na le ba pe pas mal na le ba na vieti le za natanga comment mutute na ba vie. Ta ru ba so bota na bango. Ozaki na bon mo dai ba yo wela biloko ba para bana mais tala mero siko asala ke yo zala. Akie to moni mutute tala kutu mwasi boy atindi badra na $400 bazui badra bat boy $400 violo binini po oyo lo bayango to sala soko lo bito zo to zui na tanga même pas kombo mutu na lo babilo ba batenga ndo solo na vie on vie oui Kester a vie na ngana bi so tuni pe basi ne o yebi na famille Kester ando lingolia ni ba so bitabena nguba donc na ebi bien clip o ya suke fakina sa na ye fakina sa clip a moi na mwasi ya matadi po ya zaki so amoni ngazo sanga yo batai na yo bandengoza walo kwa congolais te do yo il faut bonga kaka na vie ya langa j'avais yaki le quoi bénédiction do po na ngati lelo makambo vie na kota kango penza na makasi po ya ndo expliquer nga vie na petit na nga vie eza boye abeti langa lisolo ya mama mapasa sanke na mone na bota bana moko na mona bango te baka na Hollande bana wana erode ya bakola nga na ndofa na patuzia na témoin donc pona ba na kota ka makamna ebike mamna na kota so pe ba meki via solo na bango yo pendo za yo ko sape Victoria nao te na ko sala te parce que nga na petit avier o via tiki on to soutenir na ko sa ta o to soutenir nga zande ba panzani bongo nde bazonga pona on air avier mon Karine Mokonzi boela gini na joli mobiala ngana yebi vie Kester au moins tina kende matanga na ketan que maman vie Kester yanga yebi tanto wila ni nande il mo discuter te na hôpital na mort kuna te na hôpital so na bito discuter na kosi ngam na ke pia vie mboti
na mona na morgue na puis je crois bande qu'on a pas internet hein bazale wana ba témoin na moni vieux bonjour vieux singa bi ah yo finga ngana ba internet na saloni mon ngabi vieux na finga ko oui moi singa na poto etali émission mo fingi nga habité na tikala finga ote ote boy po ani balobi ka yo ngabi vieux yo fanda na poto yo sala na net bi comportement batu moto msusu akosine ka kombo mo lokuta sali Facebook merci chérie asali Facebook mo lokuta po afinga mais bo solo la tam sou bien ngana msi vinga bibato de ba koma ba commentaire ba komba lokuta na kipa ba honte parce que o banginga po so banginga te yaka na kibo moto nde yo ye e ko sepel ne lo to tuninga Karine pourquoi kotaki au monde mais est-ce que so que au commentaire che komba lokuta na temps répondre na peine temps qui peut au monde na msi vie yo na poto et bi comportement ba bazanga misala soit fait un ordinateur bi koma donc est-ce qu'on a que discuter na bato bon po bango ba ebi nganga ebi bon déjà on a li boma o discuter bato mona te bato ebité nga tikala o finga te vie o te o finga nga na ebi vie bon nga na finga te loko kanga mi na fingo lelo po o sapelo te ka wana na ngale ma salela vidéo a sapelo ta po na bananda ko no ke lona ko panza caméra te aloba na panza te wana zaki Aircore et bimi to longwe ngalie mana finge pe na ngalie mana sele vidéo fingi oui na kititi bandal to kiti na corps to komi wana akutinga na zo solo na tontine mami wa grande sœur ba vie king non so na tontine mami ya mami consolidate mwana yo na bise vie nga ba jana ko sai sangati na portable no on a relation malonga ko lekangati donc pona bana minto so yo bengi na obenga. Et puis comme akabo chana c'est pour bateau yo benga ne bateau ngape na obenga to so na bengi bango te ngape na obenga likolo po bengi likolo ba ebani et comme akate wana petit na ngate wana pepe to solo la donc le suka bongo vie comme ma place o me mate po selote vie on a panza kamera biso penzo o penza yo nde panza pona e tant que mère non te tant que mère a vie case pour sans vie case au monde a te preuve que vie que ça zana bon mo ina yeba été donc pour no bageti vie que ça kufi no yeba kate ngana bi vie que na bana na ye na ba oba bi mana ba open oba bi mate to yamba bango po vie na biso ki star c'est normal donc na basi na esili nga ngale ki nga été parce que ye mo vie kana bon mo ibanda yo kana te donc ma mususu na binazo po wana vie na nga donc na minto no ke longola mo konzi na chepe menea Karine menea pi donc on fâché ma kasi po wana vie na nga donc pour no ba ke bando yo kana te déjà na vie alors via ça kufinde baba mta kufito tika son âme repose en peu monde et a bien te mutu via tika la testament au monde ba image na net tenda ke ndole la kuna c'est ce que babi o Karine fia ki si Karine donc yakio solane bembe ya ke ndole la na tom point vie bando tika parce que a pire petit vie ti via tika testament na mabone via na ba leki ya ki leki a vie propre pourquoi pas tika e pané donc pendant qu'on loba ke bilom so sera loba na ba TV to bunga te ngana zaka prête na tunga to za mkoloso bungi na bungi o s'excuser te non s'excuser te ya ba benga ngem poli na ndima ka pe na za bongo donc parce que biso so to pe mana pe manzambe jamais ngana ko salonze na lekio donc nga eloba na ngo fabricat so nga lekio na mkise ke yo lekinga mnene donc senga lekio na pembe yese ke yo lekinga chocolat donc po yo koma lokwa nga senga po dinga pe pona songa chocolat lokwa yo ezo petan donc muta danger za te nzambe nde fait alors so likambeza obengo soli na ngande yo bisinga Karine pourquoi sala bongo pourquoi mais est-ce ko lingate ke o sali mission ma Karine boye te po na loba pe mabe po na miti kate na ko kate mta matela ngomoni donc lokwa nga ko kamta matela ntenga pe na ko sali kola mutute voilà Karine Mokonzi ameyina no mwasoyi muke po yende Karine Mokonzi Karine Mokonzi makamangu na comprendre comme côté la biso moi trop moi discussion moi nini ndeni ser na ono la madenga Madilov a kitoko na tiki na fiette hein ya honorable Serge Kaimbi yem ta ko animer lobby na tiki déjà au côté ba matière déjà bon ça conducteur pour na lobby a bien yo za mieux placé à expliquer nga bon problème moyo qu'est-ce qui se passe entre yé na Nati Lokole non mais bonne nécessité et c'est si non bana bon bien si ko de qui mi continue ça va c'est ah ouais la Guinée telo ba weli na le tenga jour na kenda mona mboka tem yo za pire petit ya Madilov tenga na pire petit Madilov mais to solane bon mamba bongo te ah wa mamba miki biso to solo rato tala bien ça latini mikolo ki melo ni sapatu nini pour moi ni de ba slim bakata na génie to aussi là biso tala kim mikolosko i to na i ba cheni ni akima yesu na model nini po yebika to l'autre donc on est sur la mamba bongo donc ça sur la mamba likolo net ngana bike bien ça l'équipe soit un succès na bi pe opra de la presse à l'équipe biso ming isko trop de vidéos na non lukana comme lokwa ina la te bon ya ba blo amikete
tala kaka mais quand on copie ça non bon bali non conseil de ça conseil nga occupé bato mbaite nga ebi Noela Madinga donc conseil na occupé Noela Madinga madila vous ebi kenalinga ko mingi donc tikala yo quand on est là on dérange yo penza o dérangement au fait rigola yemba quoi aloba au dérangera bato parce que on a yo moins de 35 ans oza mama mapangu parce que yana bato bami benga ba mama mapangu mais afanda chez bango en plus atona bandal afanda na komina bandal mais chez bango ma commissaire mama mapangu bien ya Noela Madinga aza mama mapangu malobela yango te biso sko toyebi wana nani yango vaneke bafingi epe na eloko moko bongo kialo ngabe donc kitoko Noela Madinga batela mapangu batela ba voiture pour lelo so mamba te fe simbi te to banzo na be nana nga fana la banda nana nga fana la banda ba be ma lopa ça ba locataire na mapangu na eko aider biso ke ceux qui journaliste nana nga fana la banda ba be ma lopa yanga no to so mamba Noela conseil non mais est-ce que yo ke obimsela nga mutu mususu Noela Madinga batela babuka mapangu bien. Et surtout que na Sims manka kaba gros bisous donc wana père à palais donc motema Noela Madinga papa na Mia donc Noela Madinga quand nengo zalara ba bonne chance na chaîne non ya sikepi na nouvelle émission non to zalana toujours pour na ko aider na ba reportage yebi ke nga antika rote donc voilà to na ti lokole te nga na conseil au pied non lo banetini nga tanga na inate na uta pe facilité nga utanda kumbamo nani yango oyo azala oyo babenga ye maa lopango na bandal me azalaka nango te nga mpe bayebisa nene ya nani yo moto yebisa yanga ke fi mo ate ve mbenga mama lopango omeloba ti ye moto yebisa yanga je crois ta mosata na nsima micro mpo yalinga oleka te fe te otune ye moto mpe yanga bamessage mpo ye mpe mo na paris ye azalaka ti monde entier bazotala yo maki okiminga mwa trop baproblème banini okoloba nini mpona bato baotala o bao balingaka yo na bato balingaka o te bato balinganga te nalingaka bino makasi mpo grâce na bino nde esalanga nazala herbe ofinganga herbe obudanga herbe olobaka mabe nanga nde esala force nanga nde baba contre donc boza nde babaka bino nyonso nayebi te so bokomi ata 100 beaucoup m'a combe boleki trop na ko compter tes zonga tabino mo to ebike to ki masima ngonga donc et ça la nga bien quand ndé bo finga na bato balinganga mingi bo continuer toujours ko linganga quand ndé na sepel sabino et puis na otika o sepel sabino te dans alors on a toujours quand ndé na sabino domestique na ko sepel sabino donc ba pe balinganga te bo sala be fort bo inanga bo finga nga kaka po na sala musala bien parce que na bike so na baby si bo finga donc pour na pia bino occasion te il faut bo zala parce que ta nzamba za me satana za biso batu tonzimela yesu toza me ba antichrist baza ce qu'on ndeni batu il faut balinganga moi so balinga c'est que baby de fois moi ba opposant bazala donc na lingi bino nyonso mingi bat bo landa na ko bo santé na Manu Mwendo, Manu Love, donc Azadiana Kinbali 11, 8. Oyo kama na Manu Mwendo mala batu bepana. Bali nanga. Oyebi moi. Bali na yo. Nga na yebi ke? Nga na yebi yo mwasi ya 520 giga. Obetaka tolo. Lelo siko tokomi na Manu Mwendo. Nazala kabiso ba star ya kabongo. Yo so no bandi vi yango te. Au moins qu'après yo comme ça non normal. Lelo so ngo banda. Ah. Ce succès ou me laisser nga bongo. Au baby si to chem suso baby si pour ce succès si libo yate lelo bimisi Manu Mwendo tozongi na chocolat il faut moi garçon tatouage na maboko monde yo ebinga na mta swag so ache slim catch tattoo de un autre lemba moko ngana gumona Jackson tino tela bena bula Jackson merci beaucoup Tokabwan merci te menesi selbanga nga c'est ça bambote na Manu Mwendo Manu Love dans na belle famille na mobimba ya Marie France Mwendo motema la famille pe moko kota nga suka libanda te nga ta na likangu me belle famille fo ba yebati yango so za moi c'est libala nga na likangu no on a problème pour niveau no lenga ba semeki yo bimanga na okota donc ya Marie France Mwendo motema ya Aimé Mafuta na Canada donc et puis na bosanité na Didier Mwendo Patrick Mwendo et puis lisusu na la cadette Rebecca Mwendo donc na Manu Mwendo Love the on manqué déjà. On manqué mais yo nzinga na JDT na lobaka likambo na première émission yo na mona ko clarté yo moko ka JDT yo moko Bill Clinton yo moko sous Fabricas. So mona clarté faut la ta manette. Au mona ke au mona non clair. JDT yo mona ni lipa. Au mona ba G. Obimaka na ye. Ti au mona ba G. Bimaka na ye. Parce que bidé ke nengo lobi de na bimaka na na finyo so kini déjà te lokuta ondimo e bien. Ce que c'est nga boy c'est que ba lokinga pour aza déjà JDT et puis nengo lobi mo tout na te JDT wap. Ba mo maman JDT au ta maison mais à moko. Mignon garçon. Ngelo na sepeli suma kasi mo ta ya bimisi wana.
mokase na slim ekangami donc ate okosi mambolobi yo mo yebi ke okosi mais ngai tant que fia ngamo na bina kosi mo yebi pe ke okosi po yebi ke ya bongo olobisanga bongo yo oyebi mambolobi ke discuter te to na ndenga za bongo za sta ngai fo na ndima pona merci beaucoup Karine Mokonzi wale za Karine Mokonzi o tout bino tout boyebi ndenge zalaka Dadi Yakuza nde na lobaka la toujours que Freddy Akimbe ndeko ya Ange Akimbe moninga ya Niki Tantudi Weber Platini Chipambalo Nkolo na ena ba système kaka ya Ramada parce que toza toujours na losamba salam alaikum alaikum salam Juliano R Kamel merci nayo Delor Molopwe pourquoi pas nayo de la nation un bon tonton ndena loba toujours un bon tonton de la nation petit nanga Herman azolela toujours azo salam salaki taka Christian Pemba petit nanga tozela yo papi gene mikolo ba obenga yo la beauté troublante pour comment troubler bato TKMP porte parole pe ya JDT merci nayo na ndenge opesa info tokene ko lukaye merci na bato nyonso tout bosepelaka na www.cleboa.com nga sala rabino ka msala pichu mangaya de la nation batutu Tracy Pro donc nga nazali awa pona bino nde to misana na loba ibele te mais bino moboyoki o nyonso te loba miawa esenga ika ya loba mais droit de réponse ezalaka pona batu nyonso tout manager nanga Edi Akimbe soka zalaki alingaki moi ko mais merci na bino nyonso tout quoi tukutani na oilandi kitoko